Donc ndenge un vrai pasteur à Congo ya liboso eza fachi. Berger liboso ezaye. Nganga ya liboso ezaye. Avant Léopold beta match faut que ndaro luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Solo ya Congo Télévision dans notre première chaîne numérique et professionnelle pour cette très belle émission Masolo Yaba Maman. Masolo Yaba Maman, une émission de valeur désormais sur Masolo ya Congo Télévision. Tokobeta li solo Yaba Maman, tokolobela ba maman, ba parcours Yaba Maman, comment va ça là pour ba comme ba femme forte désormais na Masolo ya Congo Télévision chaque vendredi à 12h. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de Maman Prophétesse, la prophétesse Patricia, Maman Prophétesse Patricia, avec qui on va discuter, on va parler, on va découvrir beaucoup de choses aujourd'hui sur ces plateaux. Mais avant, Tokobanda, avant toute chose, plaçons le Seigneur au centre. Donc, Tokobanda la prière pour enfin développer avec notre sujet. Bonjour, maman. Bonjour, bonjour, Nzambe à Pambola, Nzamba Pambola émission, Nzamba Pambola biso, Nandinga Saïsi biso susupo, Pepe na baza susu édifié na moment oyo, na pesio mbote na kombo na Yesu. Voilà, alors nous allons prendre un moment de prière et puis après nous allons développer avec le sujet d'aujourd'hui. Maman, à vous. To kangi miso na biso, to bondela, Bible lobi, na circonstance nous to rendre gloire et panzambe, et pesa merci. Ndenga sangisi biso a po batonyo so de partout ba yoka biso. Seigneur na pesio merci, na pambo na komisi kombo na yo, na tiki momo na salo boko na yo, nyoso to koloba nyoso to kosala et pesa gloire et pai na yo. Na telemeli nguya nyoso amonda molile za musika na biso, sagesse intelligence na yo ezali longo na biso. Fait que na bato nyonso bazoka biso esika bango bakozala ya nzambe lobe kokomela bango esala ebota bambuma kitoko kati na bango natiki momo na sala boko nous na biso elongo molimo no mosanto kamba biso ebandeli kino suka ya émission oyo na kombo na Yesu nde tobondela kiboye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, c'était un moment de prière avec maman prophétesse Patricia Toussambeli. Et le mot est question pour nous de placer les seigneurs au centre et surtout que nous avons face à Moussa Linanzambe. Maman prophétesse Patricia, Aza prophétesse, Aza puis maman pasteur. Donc, Tokokyo Banda sans prière. Voilà, alors aujourd'hui, nous aurons un sujet très important à développer. Tokolobela Mambobele, Oyo, les lobbies sont dans la société, tout qui paraît vraiment s'intéresse à Kanangote, te néglige à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec Maman Pasteur, Tokolobela sujet, la biso, les réalités de la vie d'une prophétesse. Comment est-ce que Asalapo a comme prophétesse Nini photo yeba auto négligeaka pour lelo et sunga bisope pour que tobima na ba condamnation oyo tozala kanango. Voilà maman prophétesse aujourd'hui tokolobela les réalités de la vie d'une prophétesse. Donc tolini toyeba maman vie wana ya kozala prophétesse. Est-ce que c'est une vie facile? Difficulté et mais avant, d'abord, quel est votre parcours? Oleka wapi, obanda wapi, pour que aujourd'hui, Okoma et Sika Ozali parcours ezaki un peu comment? Parcours ango eza moi passe meno betango. Oui. Pour peuple ba Olanda biso bazala édifié. Oui. Ezaki moi passe koloba ngana komi prophétesse que mutu moko bondeli pona ngapona comme prophétesse. Na bando sambe na âge ya 9 ans. 9 ans jana yambaki Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Na koyamba Yesu na bando kindi na etonga nzambe, etonga mozaka pembeni ya biso wana tozana kasavubu etonga ezaki biso na bomboma etonga ezaki na busucha non. Na ndo kindi prière mais prophétie à liboso na prophétisa qui pa na biso na ndako. Ezaka butu moko boye. Maman nanga bimaki azozonga Rita et puis na banda o prophétiser ngape na ibete ke nazo prophétiser. Na prophétiser tango esili nde batu bazaki wana na ndako babandi ko expliquer nga na loba vie ya famille na biso mobimba.
na bato bazaki avanga o na yeba bango te na lobi ba réalité nyonso ya famille ne par là don yango ibandaki mais pour na oloba penza ke na zwaki yango boye esika boye za moi parce que eza domo na botamaki nango donc ko se manifester et ko za to kova na baninga ngaso na lobi likambo ni za ka ya solo so na pesi bino ke to ke nzelo to kota te so ti mokutu makaso ke okoti yango okuta pe na likambo donc nakolaki mwa mokende ngwana nde na sima na ko découvrir que zaki prophétie donc na batan wana oyebaki te ke zaki prophétie ezaki don ya prophétie parce que diable pe atiaki mwa mbwema moke na vie yango malgré tout na yambaki Christ na âge ya moke mais komaki na ba âge moko boye na kotiaki ya mbwema makasi na vie nde kaka ba jeune fille bazalaka etamboli nange chanzaki nakendaka nanga prière siko eloko bando kamusa ba camarade nanga parce que nga zaki mutabe kiri mais kiri na biso nazaki ata tozo sala nini so ekomi 17h30 heure après nga akena église o ba camarade nanga ba osika to sala bo pedo yo kenda no ka église donc exactement quoi eloko mo zaki kati nanga oyo bande ko memanga mais na bande ko yeba penza to landeli que nzamba bandaki o réclamer o kaka na don wana na place nzamba bande penza ko binganga marqué tout nyonso na salaki mais na bande ko zanga na présence na été nzoka desaki ka yebe un jour au sala nanga eloko moko na zala kanalo peuple na ye bande zo ko te paina. Vraiment, maman prophétesse, maintenant d'autres personnes, oh babungisa étoile wana appelle nzambe wana bayeba ngote. A cause ayepe azana don wana ya kosala likamususu, donc à part la prophétie, à cause peut-être na don moko ya koteya. À côté pe na baloyenge, mais comment est-ce que okoyeba que oh vraiment eza nzambe mutazo réclamer ngana bimaka place na za to okoye bango ndeni bon ya batemela nzambe te okotemela batu nyonso moki mutakela biso mutu aza na don ya nzambe soki ozoyeba te tozolinga penda kosala ngote tokutana na makamba mabe makasi ngala banda kotia motema pa ya papa nanga nzambe abuma ya papa nanga na wala kisanga kake aza nzambe parce que logo ya papa nanga zai kuna poto nazaki bato ba bino na mokibo ba fi ya papa donc ngana banda ozange loko te pa papa nanga nazaki mwana moko papa banda ko linga makasi donc nako eloko ko bima na poto na 12h na 13h ngana mais pekisa nzambe ta longola papa nanga lokwa miso ngezaki likolo na ye na banda ko kokakosela pena nzambe te pona yebi na olela nini ngana zala mutu nanga ni nzamba bima papa nanga nzambe yo uzwa nzambe place ya nzambe yo o préférer oteki donc papa na na banda ko tsako tumakamba ngo kati parce que koloba prophétie ponanga na banda mo ngo dérangement moi de ba prophète baloba pona bato nga na tikala ko ndima prophète ata marote na prophétesse marote ça pour autant na ba kenaza don eza pe kati nanga donc na ndo baloba makambo bato bango bakota ka ba via bato donc na ndo sepela nanga na bango te sko papa nanga zakilo kwa apu nanga yo mtoza na mutu na o apesa ko mbongo nyonso ke na église ko sani parce que bato so bakanza ko sambela eza pona babola eza na bato mi batango na mutu na bango o lelo baza pe na ba parents o baza na makoki baza na bato o bakoko sunga bango bakanza ko sambela eza pona bato bazara na ngoti ngape za kikawana na ndo mona na ke église emso na passer ka tempo na za na papa na biso apesa nga nyonso voyage ko tukoloba te ba o promettre okango basale simbite oyebike ba ozongela po papa azali même kolonzamba zwaka ye ndena yako comprendre que il y a un Dieu échanger vie na lobaka na bota maka deux fois mokolo papa nanga kufaka parce que na yako comprendre que le maître de tous ces dieux a décidaka asala o ya lingi pa tout na mututé ndena yako comprendre que nazaka na nzambe lelo pe nazaka na ye akoma papa nanga. Voilà, fidèles téléspectateurs, donc tout ça toujours Nzambe au centre. Peu importe situation na yo, à tous la vie à bien, aux ana nyonso, aux ana molelo, mais Nzambe il faut être à la kaka na centre de toute chose. Parce que les lots au coco la vie à bien aux ana mo, mais lobby er mususu etalati. Nzambe nda décida kana oyo zanango na temps oyo alingi pe na ba circonstance oyo alingeli ezalela
Voilà ce que nous pouvons retenir de ce que maman prophétesse vient de nous parler na parcours nae. Il y a qui mutema na papa a contacté na papa mambanza mbozalaki mais penza te. Non mon andeti bazo déranger ka. Comment na bando kuta na ba prophète, ba pasteur nzela, bando bisanga ka elomo. Ba biyo nzamba poni osali. Ce qu'on attend wana maloba ngwe bande kozala ngo plastique. Obozo le banzamba poninga na sela nga za nga na mutu moko apesa nga na za mutu moko aza ponanga pona nga na ndo mo ko bazo flatenga parce que famille zaki déjà na kombo ya munene bato bazo ko approchenga ka par rapport à monsieur ya kombo wana nzoka nde bango ba olobela nga penza ainsi dit l'Éternel na saki na don onzamba tsaki katinanga nzamba linga ki utiliser nga pona peuple na ye bazwa kama ezaki pasi pona moma wana nazotala nazanga ati nazaka nanga makambo nyonso bato bazaka nango nyonso bato baluka nga naza nango mpo na nga na ndokatisa église bato bakendaka mpo bazangi ndio nde tokenda mpo na reconnaître que toza na moto moko asala biso. Voilà, tokenda église mpo na reconnaître que sauveur moko azali protecteur nzambe, donc il est au-dessus de tout. Donc, dans l'église, merci pour tout. Il y a des mobateli, il y a des colonapema, il y a des protecteurs nabiso. Alors, maman prophétesse, dites-nous un peu, après la mort de papa, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que au gérer, combien on dit gérer Pasiwana? Parce que je sais que c'est trop douloureux et ça n'aura pas si pour perdre, être cher. Mais déjà, on a début, aux autres dit, mais là, Nzambe vraiment te. Et papa le loi qui au reconnaître qu'il y a un Dieu ou appelle ça rapema à yende appelle ça rapema yende abadila yende azu papa. Après c'est quoi accepter souffrance wana c'était comment passer ndeni na na mwa makambo belé am ya maître Jimé Pemano na kimia maître Jimé Sinda makelele am na Pemana kimia après liwa ya papa na biso na viva vie mususu na lobati na bot na loba on tout à l'heure na bota mambala mibale seke na mona makam bande ko nga ya poto o bazaka pona ngana parce que zayi so papa bengi te bango ba benga même ko le papa kufa ki ba bisinga ba bi kunda papa na siko bazo biso kunda papa na yo zali lokote wana na bandaje kokota prière ponga na zakata na zo sala na nga ba loyenge na kenda na église ba bi na nga kunda papa na onatali ko na tana si na ebeska no bandela te na okunda papa ndengeni parce que muto apesa ngai wana ndesko muto azate bato bazaki nga na ndokanisa après liwa ya papa et continuer ka ndengo na vie yango ba changer babili kunda papa bio na lela mwana moko ya église apusa pembe na ngai bisinga mama naza mbongo mona peso sa matange bozongiselanga ndenzamba bandi après la mozaki oui exactement abandi po la tsanga kezaki penda ye mutabenga kinga nazwa mbongo na sala funérailles na sali matanga bat baondi mateke ngam na organiser matanga bande ko nanga na poto ata mutaptindela nga infronté ba baloba na nga to obenga olobe komiso obengi bangwa kati téléphone na tikala kana nzambi nde na ba disco via sika ilungu na nzambi nzamba mandola tsanga ke ya za papa orpheline na sali matanga après matanga vie komaki penza madepo eska to ande ko vanda to longwe to kenda ko vanda na ndako moko o soki o vandi yango ba ndako eza so mbule zo beta fo bino bo simba ngo oso bo simbite ko tumba pe na mopepe na vanda na ndako ndingwana nde na koyeba grandeur ya Nzambe et puis na koyeba ndenge ni ya vivre na batu na mokili. Parce que bato bano bazaka na papa bazana ba mbongo bayeba ko vivre na bato te. Pona bango ba mona ka mbongo ko sala nyonso. Nzoka nde mutu ba remplacer ka ine loko te. Mutu nyonso azana valeur na miso na yo. Na yo tanga donc Nzamba ko tsenga na école na yi. Na tangi ndenge nini ya ubanga Nzambe, na tangi ndenge nini ya kovanda na bato ya mokili. Mutu nyonso faut pesa ye respect pe valeur parce que azamu ninga na mutu. Na yekol ko linga muninga na ngamutu à travers quoi donc ezaki facilité na beta lisolo leo nazo beta on nazo sika parce que joindie na Nzambe mais liboso ezaki facilité ko beta lisolo ngo po mutu azali nyonso po na wazalati
en tout cas na vivant ma binatana mais lelo ekoma nzela na ngai Zamba transformateur makasi oui et puis singa makasi komi singa mwasi makasi o nazali ya olobake na tambuse vie na nga malamu après liwa ya papa vie le kai malamu parce que ngamo na même changement mon vie na o nyuso na manda sala ya mabe na tikala soko sala ngote pour le naza kati na nzambe. Vraiment donc sachant que y a un Dieu vraiment au azali pour na bateau to dimate pe pour na bateau auto yo ka on mato ito beta kakara to ki parate sachant que il y a un Dieu surtout mon père s'appelle ma pe mo bateli. Voilà maman prophétesse koya na yo suko na katia église loko la prophétesse déjà exception à deux part que ezala ki dans oza ki nango mais oye bakiti pour comment o réaliser que ezala ki dans wana pour comment lelo prophétesse ndengozali ezali appel ya nzambe nde abengaki yo na je ne sais pas na ndoto soki alobaki comment to eza mutu ayaki oyebisa yo to yo moko na kolinga kozala prophétesse nde esalaki ke okota na nzela wana ya so na bi kolinga kozala prophétesse na kosi parce que nga na ndo linga nga bango te na mona bo baloba trop baloba makaba batu na bando linga te mais na ye église ta nga na komi l'église na yaki lokwa mutu no sokazu asambela na komi l'église tozaki na séminaire faki prophète moko ya ate ya biso na pendant moment ya séminaire oui wana nga na osambela mais pour nga na ndo église mabe na olata nga muloko na nga ke single prophète ana temili bosozo prêcher lobby moi si wana wa vanda pasteur Zoete une équipe pastorale nga na tel makona nga bete lokwa makoniza kitoko si prophète atale ka makona pour jamais batu azaba lati ko to kibila ba bien ba bombi banzoto ngam na zapi la boui prophète bibisa prophétie pour nga ya yo kinzamba yebisa lobi a douter na prophétie abisinga lobi à partir ya 12h juste ba kamelo $100 nzamba kabelo $100 nzamba sipela kabila ngambo na prophète aïe pasteur na suka nde to table ko ba serviteur bo tsa pays aza servante wana déjà papa zate to li ensemble nga bi prophète olu kelanga makamba yo lingane ka nga bango bazabata mobulu donc idée kutu ya makambo ke na za na don na za na tsa ko na vie na tsa don na kati ke na sambela bien que bandaki koloba déjà na zo loba na nga za ka so na lobi na mona ka na lobi na nga na suka na ngo peto le na ye abisinga abisa pasteur na ngabi oyo prophétesse munene ye muto aussi l'église na mikolo ya nzamba poni na qu'est-ce qu'on écrit na betel baninga na ba kamana ba bia lele ne ka ndeko nande olata bia mpusa moni makolo na sefela na ba prophète na zara bata mobulu nga na tikal kan eloko na ngabi alobine lokuta na bosani ka ebisenga na 12h ba kabela nga $100 lobi na moto komi na 11h59 ya na ngamba la biti porte na biso nda kwa yabi na yo kabelo $100 officier kokisana otunage ya nini te na tuli buto kabelo mbo la tu mais peut professeur zati mais le ko qui séminaire na poko na ona zo musu na séminaire oui nde prophète bisinga bi ba pesa ki ombo nzama kabelo ki ombo pesa dimanza na bi di bango zande longola 1 dizaine na longoli na pesi on longola combien na longoli $10 parce que pesa nga $100 oui et comme ayisi pasteur alobi so boza likamoto bolibo bondela botsaka ya zala ponzamba kitaka sala donc na ba réunion na bango l'équipe pastorale na ba intercession ba comme benganga so na zate ba yo lukana makasi so na participer na intercession église miracle no salam bat ba obika bat ba okangula bat ba ozo solution mokomso na ya kilte banda 17h30 na ye okuta église bat bazati. Mais à partir de là, on est dans la table, nazo comme tout mazo ebisanga, la ta jeep, la ta boudia pied, bomba nzoto nao. Kende église. On a aucune église ndengi ninga ninga kutu makambe église te. Église e nga ninga na keda na yekuta badaba banda ki nga pe na kuti. Mais l'église na kuti mutu te. Ta on a komi na vandi mutu nga na ndo sola na ngazo ebisanga bi mata zwa mikoa na bana o modéré. Et liboma. Parce qu'on a tellement abandonné nini parce que bato muso bakanisa poza la mosala nzambe osala nzambe to ote ya bato ba faut ba peso enseignement bato muso babandana ba formation nga ba formanga te formateur na ngeza ka yemo
na ke na mati tant on a bandi Yesu azali ndeska bato bazaki na porte babata maki église maman ko donc ba na bango ke yo ko ya ba quitter parce que muto azaki fa modérer azali mais nganzambe siko sepe na modérer siko bango tangu yo lingo modérer wana bango babata muto azalaki te phénomène na comprendre te na ye pasteur na ye modérateur batsaki azalaki te siko tant on a bandi koyemba modérateur azo bisa pasteur alobi o akita ponga na mata pasteur abi ndenge yo yebeli Patricia ako modérer nzamba za wala na bandi modération na yebaka modération na sala e bandeti suka prophétie na prophétie batu ba obika batu ba oleka ba nzela ba okota wana église ezaki alléluia tonto be onka alléluia wana on chanter kombo ya résurrection te batu bazo kota mama batu bazo bika modération parlant de il y a un Dieu vivant. Voilà, donc comprenons que comme ma maman prophétesse, ndinga prophétesse lelo, zaki appelle yanzambi. Ye moko asepela kana ngote, ye banda olingana ye ba prophétesse te, alobaka ba kota makambo ba. Mais kokota na ye na monde wana ya ki prophétesse ezaki appel nzambe nzambe ndalingaki que azala prophétesse azala oyo azali lelo mama siko na kozala prophétesse ba difficulté nini ozala kana ngokutana nango difficulté liboso ezali batu bandimaka penza prophétie parce que eloko euti pa nzambe ezaka pasi batu bakwa oui batu bandima ngo te difficulté liboso ezali tokutana na makambo bele mutu muso ko bengi so place moko yo elaki pena prophétie mais ya yeli matama na yo sko fo yo la kiseke matama na ngate na yo sa musala nzambe donc ça facilité ba basio baza ba servant de Dieu ba oyeba makambo na zoloba tokutana na makambo bele ata autorité moko le belu lo mama yo boya ndi sko yo fo boya yo la nzambe c'est facilité yazo l'action qui a autorité za ba nyonso za na makasi nyonso ya kokitisa ona mokili asi oui ko convaincre yo l'accès pena koza mosali ya nzambe do funza mekazala na eza facilité surtout biso basi ko sela nzambe eza facilité mais elongo na nzambe nzamba sunga biso katokoya apenza na ba piège mingi ya diabète mais eza facilité naza kitoko ti mutu muso akotala obo ya yeli na kitoko wala siko fo yo ela kisaye mutu aza kati na o azotindo sa musala na donc facilité mais nzamba sunga biso. Voilà, fidèles téléspectateurs, déjà nous avançons dans notre très belle émission. Ma solo ya ba maman, ba jeune fille, ba jeune maman, on vous outa la biso lelo tuza face ya maman prophétesse. Patricia, nous avons comment parcours nae ezaki facilité koko ma place à Zali. Donc pour dire aussi que devant toute chose, le début a toujours été difficile. Et là, il y a une facilité et une difficulté. Deux fois même, maman, comme na souka. Comme na souka, vraiment, monsieur Bimi, le Nzambe, mais toujours, une chose que devant toutes ces difficultés, devant toute chose, Nzambe Zalaraka au-dessus, il y a nyonso. Yende to placé au centre. Même si au comme na difficulté, bongo, yondi maka, Zalaka na kondimela Nzambe wana, parce que la fidélité paye. Nzambe jamais aux ala fidèles, aux fidèles ya Nzambe paye, makamna e futa teto. Mais maman na kacho muke. Oui. Ko sela nzambe na appel ya nzambe eza bilo mibali oui parce que na musala ngo po olinga musala fu mo ko na ngo siko ba poneli yo eza pasi obanda pena ko sala qui appel ya nzambe obanda sala volonté na vie wana peta musupo bazaki na makambo ya makaso bande ko zuba de bakala ko kabila yo siko o changer vie o landa makambo ya mutu moko wazo ba no sala o sala ka oyo ya yote donc eza différent eza batu musuba ina nzela nzambe ba teyi aye na ye mais mutu nzambe abengi
Donc, il faut abandonner tout. Il y a benga wana siko ezara plus difficulté belé que par rapport à mutu oyo yemoko sepeli amona ki etonga moko boye soit amona ki pasteur moko alodinga na osambe na ngapa na ye nga na ozalo kwa pasteur na ngaza ne idole na ye parce que yo oreva eloko wana ti mais ça sera très difficile parfois okoki comme moi même na point moko o abandonner le bac non non continuer souter derrière eloko on a linga ngote à part likolo o linga ngote lisusu nazo monela ngo suba passe. Monela ngo ba passe pour je dois abandonner. Tango abengi yo alakisa biso ka ebandi. Alakisa suka mili alakisa te. Ko mili ndeza makambu. Obstacle. Makambu mama na mona, ngana mona makambu. Na nzela nzambu makambu ebele. Siko nde kute komo sila ngaso ba koselinga makambu te na mona abiete na mona ko bonzambe lingani ngaba kosela nga makambu na mesana na via musiko ba kosela nga makambu de bible do baka ba olo ba mabepo na yo ba okuto na muti eloko banda osuvinga yangwana mais même na famille ba ba murmura makasi pona nga Patricia Penza mutazaka na ebu Patricia na akekota pena makamba nzambe mais babosani appel à Nzambe au Cameroun ndenge nini Nzambe alingaki ezala bongo na makasi obunda na Nzambe. Voilà fidèles téléspectateurs appel ya Nzambe bakanga ngote donc ce qui Nzambe a décidé abenga mutu na nzela na ye en tout cas botika mutu wana asa musana na ye asala o Nzambe abengeli po ataboluki bo étouffé ataboluki bo ina elelo un jour ako prospérer kaka un jour ako bima kaka kombo yoka na kaka parce que ils appellent ya Nzambe ils a volonté na été. Maintenant parlons de notre sujet maman to lobela vraiment maman na likambo o ya lelo réalité ya vie ya prophétesse sango et vie ya kozala prophétesse ils a comment réalité à vie à qui prophétesse qu'est-ce que tu dois faire ba discipline nini zawana est-ce que vie en ezaka ndé to monela ngo na libanda to rempli de roses ou comment to na kati eza comment expliquer ça ba balingaka prophétie to doango pour ba kotia kati to zana ba interdit belé interdit na nga liboso na ko mela l'école parce que Saint-Esprit engana na sola masanga te oui. Interdit à mi baleza na vanda na millier ya batu te parce que tant yo comment vanda na millier ya batu so le but prophétie bimi li solo et bima ainsi dit l'Éternel te obligé oza la penza na millier ya batu te po yo karate yo kinde Nzambe oyebisi mutu dede na liaka biloko ya mutu nyonso te parce que mutu aza mabe so alambi biloko apesinga akotufe donanga eza ba millier musunga na kokozala te. Donc, l'interdit c'est belé na don yango qui to côté donc faut mi bo ya penza. Ozo mi bo ya po sala makambu ya mutu ya bengi yo po doza makasi. Parce que comme anata moko so komi ko sala makambu nyonso. Oro loba winzamba bando tika olobi mais banda ko se réaliser te. O pesi mutu prophétie mais amoni yango te. Donc nzamba longoli makasi wana. Il y a des prophètes au pele le komeli bango. Tellement ba simbi ba interdit na bango. Parce que adia tikalika ki azaka prophète de kolonde ba benga kai ya omoni ba okesimba ba kisi ya omoni ba okekota ba osine ba parte ya mabe nzo ande so kotambo na ba discipline wana nzamba bandoza na yo o loba e kokisama eza facilité na ebisa rabatu tika nzamba benga okaka poso nzamba bengi yo yemoko aoyeba ndinga otambisa po bible lobi na kati ya mutu lisumu ezanga te mais do yango zo pekisa pe lisumu munoko nange ko loba maloba nyonso te Moïse alobeka eske et comment mabe à côté de la promise donc munoko nanga maloba on a loba fona contrôler yango penza parce que nzamba zo prendre acte na maloba ngana za prophétesse on a loba rane yango nzamba sala donc makolo loba biloba loba te mais il y a des prophètes et des prophétesses au baloba biloba loba natala même émission à télé ozomona pa ndinga zo lobela nzambe na kati ya zate zo ande biso tozana ka pona eza pasi maman eza pasi. Voilà, mesdames et messieurs, nous avançons déjà vers la fin de notre émission, de notre très belle émission Masolo Yaba Maman. Alors maman pour na ba jeune fille ou parfois bazala na likabo wana ya ki prophétesse to talent wana
ya kosalela nzambe o ba négligeaka o lelo bazana ba vie ya bien te bana vie ya prostitution bazana vie ya mobulu ya kindumba donc ba vie ya bien te wana lelo pona bango. Est-ce que vous avez un message moko o ekoki ko édifier bango o ekoki ko toucher bango ba bongo la muteba? Donc un conseil, si je pourrais dire autrement, conseil moko ya ko pesa ba jeune fille wana. Oui, conseil ezanga te ezaka ba jeune fille bazana donté mais ba jeune fille nyonso. Oui. Par couple jeunesse ezana moi buzoba makasi jeunesse ekosaka penza. Mutu musuza za so za jeune azomona okola okoma mpakate. Yazomona kwa jeunesse ekotika la libela na libela nzokande ekoma na tamu kufoza la mama oza na ndaku yo kamba batu. Sko tala ndenge yo moko tambulaka est-ce que penda lobi to lobi kuno oza pena moya okamba batu oyo oza la mama opesa pe éducation na bana donc ezo toucher penda batu nyonso mais ba o bazana donc nzamba oyeba ndeni ya kobenga bango parce que muta ko telemela nzambe te ngana telemela nzambe ti suka nzamba benga ngaka parce que ye mutataki donc katinanga ba ope bakenda ba église olobaka pona nzambe ozosa musala nzambe ozolingo sala ngona négligence tika parce que eza musala moko totambolaka de père na liwa koto bomo koto kufa maître na biso aza ndengwana so to cité liwa ezalaka po lelo professeur comme ka yesengo nesengo mais le mort eza et puis biso to sambisama double bible lobi yango basala nzambe ba sambisama balami bale donc faut ko keba eza parcours to eza nzela moko ya pasi makasi mais longo na nzambe to longa ozo sentir ko za na don ou soit église yebi ke muto aza na don moko bo encadrer pour les lieux ezaka pasi ba prophète na ba prophétesse ba yamba marate pa ya ba pasteur na bango ba boya ka bango po pasteur azomona kwa kozwe sika na yi pourtant yo zolo ba makambo zo kokisama peuple na ba olinga ka yote parce que pasteur oyo aza bon nzambe te azomona kwa yo ko remplacer donc akwa encadrer na yote ba o ba zo sentir que domo ya nzambe za kateza prophétie te domo ko eza pona ko edifiaka ngomba ya ngana nzambe tambola malamu totiki kubu tutika mabe nzambe na mabe avanda rati totambola malamu ba jeune fille ba mama o aza jeune fille lobo ko mama ata bobo ya ke mukolo o azui grâce ya osala be mission oza servant de Dieu sala ngona ndenge sengeli to enfermi bana to pesa bana ba enfermissement mwana azana don bondela rapona ye maîtriser don wana bolakisa nzambe ya solo parce que et comme on attend tout se perdaka au vandi pena boye mukonzi mo abengi yo so za bon nzambe te bana yo kesali. Maman, alors batu oyo ba jeune fille, bon pas tellement ba jeune fille, mais il y a des gens au balingara don wana ya prophétie, mais en réalité nzamba benga na prophétie te. Ye musana ye ngwana tazana don mususu. Pona bango siko basani po le to mona ba conséquences ya prophétie et comme belé. Et il y a des gens au bazo kabula ba foyer ko pesa ba message ya lokuta ko simba ba kisi po makamba oloba e ko kisama. Siko pona batu wana alingi don wana ya prophétie. Mazana ngote asala nini? Aya pananga on transmettre don. Ah oui. Aya pananga nzamba pesi ngango. Bible lobi nzamba pesa biso obiso to lingaka. Ya lingiango. To senga nzambe. Na opesa don. Ok, déjà au contact ondeli. Bon, vous allez me donner un téléphone. Si vous avez un téléphone, c'est que vous avez placé tout le monde. Quel est votre numéro, maman? Vous avez un téléphone, c'est 097 35 19 406. Vous avez un bengi. Vous avez un peu comment le belo, vous avez un nzambe. Bayamba batute, batindra batumsu bayamba tenga zapena. Moi musala ngani nzambe so bengi lokoza makambo nzambe ngamona oyamba yo. Voilà maman prophétesse Patricia, nous avançons déjà vers la fin de cette émission, mais avant, quel est votre mot de la fin? Moi nga soki ezali oze émission ba maman oui eze émission ya basi na sepela mwasi amiye baza nani esika nyonso oza na domaine nyonso eza na musala bakenda na sexe te soki na sexe osangisi plaisir na musala etambula ati
Tant que vous avez bazuyo, bazuyo qui ont une capacité, bazuyo qui ont une sexe. Parce que si vous bongo, madame boutika na yo. Conseil yangoana, basala nzambe ba prophétesse o ba osala nzambe lokolanga, bato nzambe azotinda to yamba, quel que soit le niveau na bango, bazaka bana biso. Okota lisumu te. Na etonga nzambe to moto nzambe apesa komo lokwaza mukunzi, ngafuna koma makangu na ye. Tant yo kotili ki makangu bon nzambe za lisusu te. Donc to tikala na nde nzamba saeli biso to tikala parce que nzambe mutu apesi o don epesi o valeur mutu ana ye pona don lobele ainsi dit l'Éternel soka za ngo kosunga to kopambola o opambola yo ba jeune fille o bazotanga botanga classe ba o ba osala musala nzambe bosala musala nzambe biso lo to tombwami à travers musala nzambe mais appela bato so ba otomba pona ba classe botanga okoma utile na société moi si se valoriser et sika yozali d'abord monde nzamba osunga biso tokeli boso ba mama partout bozali so ba bandela mukino naza ka moi si na sepela mingi na basi tozan ba grâce tozan makambo belé o mibali na ngote donc et sika yoza maman jeune fille en tout cas na linga bino makasi so ozana difficulté benganga pona leka nango na oyebiso ndeni difficulté za rapo sila nango Pognon sur le canango. Kokazate mobali wana kwende abeta kayo apesi mbongo alipandiza kitoko non. Luka musala osala c'est valoriser na vie et za kitoko famille bali ya pays na nzela na yo. Ba mama ministre, ba mama député skabuza, nzamba sunga bino bolobelaka pepe na ndenga kitoko eza malamu. Et voilà, mesdames et messieurs, déjà c'est la fin de cette émission. En tout cas, j'espère que tu es à Malamu, tu es important. Oh, c'est là qui te voit les lona émission oyo femme mi pe sa valeur, c'est valorisé dans musala oyo salaka et na nyonso o salaka balobara fait les biens. Donc sala yango bien ko salaka te que pour au commentaire mon thème ce que ça msala te ngala comme moi sa chef wana donc et ça là bien te wana koti ki bonzoto. Donc dans toute chose d'abord plaçons le Seigneur au centre. Étant ôté déjà Dieu au centre de ta vie ou de la chose au yozo sala et Seigneur au sala ngona ndenge ya malamu mi pesa poids mi pesa kilo mi pesa valeur. Voilà, c'est déjà la fin. Donc on se retrouve au prochain numéro. Alors portez-vous bien. Portez-vous bien, on se retrouve au prochain numéro et n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de commenter à la chaîne Masolo ya Congo Télévision. Au revoir. Bye. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question.